Ma pasteur azanga ta karape ya mai papa na ochira papa ya mai ata place kitoko azana ngona ndaku te okota ndaku besola masube zako ya sola ngai sola kele na ndaku ba ma pasteur mingi baza ba goyi balinga osala susu misala ndenge sengete na bandako bakoma kotani ba protocole bakenda kosala ba misala bandako protocole nda lambaka protocole nda asikola bilamba pasteur protocole nda repasaka bongo soki moi chemise ya pasteur epasuki protocole mutako tongango elongo kobongisa te elongo komona ba graisse esali couche ba graisse et pourtant l'église bana bazar o bébé ko sala moi esthétique ba ko ta so un visage o ko na kana mutu moko de l'église ndeni ba ko sima te elongo po ba bongisa po ba pesa ta conseil o za kana ko akake but ba ko ba utala o de loin ndo ko ba ko pesa mibeko aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko kuma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante lobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. J'ai dit bonjour, bonsoir, nabalandi nyonso ya www.lesnazarientv.com. Bande ko nyonso bazwa momesano ya kolanda biso. Nalobi pe shalom na ba chrétien nyonso. Hein? Pour les Nazarens dans site chrétien et là ne maka mingi na majorité na ba Christ kaka na site les Nazaréens to mona ndeko ko kata plus de 2000 CD pe ko bongo la motema na e na nzela ba émission le kaka na lesnazarientv.com to sa bongo na tranche na biso ya lelo ya prédication parce que dans les Nazarens tout dans ba tranche ebela ba émission telle que mozindo motema tel que table sainte, tel que témoignage. Mais monsieur c'est belé. Mais le bon monsieur maman Mariam na émission mozinda motema leo na casquette mususu ya motei parce que na tia kana ba maman. Mais ya mbwanyo sonanu potokote na vif ya sujet na biso to que non na technique et pas ndeko na biso Justin Kwangindu wa simi masolo ya technique. Acha la biso le mbomo ko bon to kutani si matango moke. Kasi moko bapisaka na moto yo mingi ngana nzima na pesa na masiya wazali kita moko kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo singai oyo zali pona ngai natali solo ya bato te kasi monene na yo masiya Alawesanga ye
que l'homme se peut ici binonyoso mingi mingi cameraman nanga kuna wazana sima caméra waza ko sala ke bilili ya lelo bolanda ngo penza kitoko na kombo ya Alec Yakala na pesi mbote mingi lelo na lingi to partager na thème oyo si la propriété pe nini ya ba mama pasteur to pe bizaleli ya ba mama pasteur mingi mingi na ko basi bizele ba mama pasteur tout à comme on a mingi lelo o ba mama pasteur ba comme na laisser aller parce que ba comme na assurance moko boye loko basi ba bala basali na nzambe ba papa ba ko so kende libanda te ba papa basi ba kanga mami suka pona bango ba comment ko abuser ba comment ko sala di n'importe quoi pour ba comment na assurance moi garantie moko boye loko na bala un serviteur de Dieu akoyi ko pengwa te akoke libanda te na sala na ngano na lingi akoma ya ngai na ebisi yo mama pasteur na lingi na sunga mama pasteur bon parce nga pe na za mwasi ya pasteur mama pasteur mingi ba komi passer na malpropreté na banda mama pasteur soko ko tanda mama pasteur bo ozoka na kele na degu po mela mai akolo pe mai na kopo ya plastique tango lo chaka na munoko boy okide ya sola zei wana ya kopa plastique eza ko beta ona zolo mama pasteur ba vers même à 55 eza nango a ona zandu na biso lukoma kaka fino ya kitoko yo za sasa ko mbandi mi ndenge papa ya ndenge na ndaku na yo mama pasteur azanga ta karafe ya mai papa na ochira papa ya mai ata plaza kitoko azana ngona ndaku te okota ndako besola masube za ko ya sola ngai sola kele na ndako ba mama pasteur mwe mutala ta biloko malamu boye respirer ta pe malamu ezate pour odeur moko nauséabonde eza ko dégager na salon mama pasteur ayebite ndenge nini babongisaka bilamba mobali na ye ezelaka nini ayebite milimo mbele bino babenganaka nde bayaka kokotela bino na bandako mama pasteur mingi baza bagoyi balinga kosala susu misala ndenge esengeti na bandako bakoma kotani baprotocole bakenda kosala bango misala bandako protocole nde alambaka protocole nde asukolaka bilamba ya pasteur protocole nde arepasaka bongo soki mwa chemise ya pasteur epasuki protocole mutakotonga yango soki mwa buto moko elongwaki soki mwa tirete ebebaki akopesa osanga mama kaka bandako osuka bilamba namonaki chemise epasukaki namonaki pantalon tirete epasukaki non akosala yango soki mpe korepase mpe atie na ye mais lobi so papa la tela bana bina nzela bakoseka nani bakofinga nani yo mama pasteur tika laisser aller ebele mama pasteur babisa mbele bango libanda pona malpropreté mama pasteur ebele batia mbali déjeuner na tongo te ata se papa linga déjeuner te mais na tongo musuba linga ola bango fufu olambile fufu na ye moi biloko ne tika o chauffele tant que makuna ko négocier musala na ye ya ko gagner ba âme ya ko sala ba suivi libumoza déjà bien calé bande ko nanga histoire vena zo betela bino na bi couple moko lo daza ko baza na sia mabele pona mal propriétaire mama pasteur azala ki so mbala bimi asana una pongi nane mbala ko bima ayebite nane mbala ko lata ayebite ala mukata musu 9h 10h okuta fali na salon ba poti na miss na masebe etangaki baso etangaki na butu avant na salon papa ozalaki mingi moko bongisa il était très propre le papa là que ce nom repose en paix je le connais particulièrement azaki très propre mon moko ça repasser qui fait na ya ko bima mingi na kati ba suivi na zao kene mingi na ko sala suivi na ndako sœur moko boya azaki veuve ndoka nde mobile sœur na kufaka na sida sœur wana tikaka na sida papa sœur azaki so akena ndako mama wana akolengila ye déjeuner ya lourd balobaka maki pai apakolele pina bongisi malamu puis papa azoki ne bilanga le sika azoki ne bazo ya bemba bazo melatia kitoko ya kilo ba passer asala kangote cher peu comme qui faible ba ko na mama mondimi wana ya veuve zo mondimi azala ki na sida papa passer azoki sida esuka ki ne moko te mama ki ngotina ndaku na ye ana zolo baba na sia mabele batika bana mitano likolo ya nini ya laisser aller ya malpropreté ya mama pasteur alors que na oseka mobali mbongo ya biloko na kilte
après qu'il te tam so mona papa tika la réunion na ba comité peut-être na ba ancienne peut ba département son pas kala maman ko ça ko se gêner peut ko télé mawana pesa mambo ngabla olia et puis aussi ngona arrogance nyonso maman olia que nombolo na betu moko programme ba sala on na veille dans butu yo zo zela na après qui te no zo peut côté manemiso ba tu nyonso wana bon abiloko tamsu o muke papa ko zanango akopesa o ko zapo bwakeli bango pesa ngande ya mukebo ko kutila lambela te na insolence nyonso mama pasteur o ko zamanda ko so plaquer tikuna o simba kanzungu te o nika kabilamba te o pona mabana moko église mo kipo o baka ko saba relève le lotour ba oyo o nde ba ko sukola o nde ba ko lamba o nde ba ko sala boy pona nini mama pesa ka baturu malamu muko bakozela pe mobali ezali pesa ka pe baturu malamu muko turu pe bango bakosala yo likita bazola ko mobali basala ka baturu ezali ko bakana laisser aller ozana ngwana na salité ozana ngwana ebite za ba passer ozoyo kisa batu soni na siècle présent oyo ma passer ayebite deni balengela ka mobali mama lengela mobali te mama pasteur libali ya passer baninga bazoluka bazo kota ba jeûne prière ya ba 21 jours ya ba 14 jours pour que ba benga madame Songol madame Pakala mais yo sozo mobali wana pasteur okomi ko sakana e okomi ko beta e dada nde balobaka okomi non ba laisser aller tu fais du n'importe quoi parce qu'on a assurance alors que wapi ah pasteur na sina kangaye na na ebisio okay na bete local solo mama oyo l'autre zo ba solo bazana sama be na machina mobile pona nini laisser aller ya mama pasteur pona négligence pona kozanga komilenge kolenge la mobile lelo azana sama bele yepe atikala te yeko tumita bandaka muto aliboso kokufu après 4 mois mobile alandaka ye mama bongisaka mobile na yo bongisaka bilamba na ye moi la préparera bilamba bobalo akolata na tongo déjà na veille après to koma biso bakura mabe na RDC so ndamba sungi mwa kukezali na pokwa bongisa ngo malamu ngoma yango de balabaka na lingala malamu otele na centre so ka po mingi ba passer ba tami ba veste bongisa veste na ye c'est pas qu'il faut que na lavage micolonios non aux 8 ans yako fonza pousser malamu otele na moi ce que ezima moi muke oyo repasser ngo ba repasser ka veste denye mona na chemise te o côté lamba ya moi kilo na loboko wana o lekisi faire likolo o banino na doubler o repasser malamu na moto moka muke po veste engala te ba desu ya papa kutu osukola kana yote papa mo so zandu ndeko za kaleso na abandi ko nikango depuis quand bala sukola kaleso maman pasteur depuis quand ba desu mo bali yo nous a censé osukola yango zalmo basono siko tia ba desu na bino o tremper yango o niki malamu o tandi na singa esika mo ko beta ngo facilement po ba microbe nyonso mo yiko tukuno zala kaste o so plaka manzaka tikuna o pesa ka ba ordre o so pona ma protocole na bi balemi sato o balandela ka makambo nyonso wana na ebite to so bituna ezala kana ni ba ma passer bokoma ko abuser et ça par retour à milimo mibali o ba demo mibali ba benganaka ba sala kabino retour na bana bino moko basi ezala kana ni ba ma passer dans na zo na yeba na comprendre ka te au juste ezala kana nini ma passer bi kwa ke ba malamu na ndaku te azaka toujours elongisa 11 zuwa lobinga yoyo batu bako yana ndaku boy akaya malamu te mona sa kangelo nga sa vimbani mbebo so vivre to boite na ngolo nzambe na bandimi obino bo ankata bandimi oyo liaka me batango so ba yena ndaku to balinga sola papa o so kangelo il faut ka kozala wana pembeni oyeba ni seoni ni papa linga sola na moni si to bingi mingi so eza mondimi ya mwasi hey il faut azala wana je sais quoi ngide siko zo la je pense que matezo se pelisa yo il faut azala kaka wana pembeni ayeba l'éternel et les aboutissants ya masolo so papa akosola na bandimi pona nini ma pasteur libali zali kamba confiance zali na confiance mobali na yo obanga nini olenga nini parce que quelque part aussi so gafa ebele yango koma na ba faille koma ko banga papa zolanga mandate papa sala boete mabongisa makambo sa mikebike wana po papa sala stable pe na ndako po sala misu libanda te mais yo mal propriété eleka yo
ata suka pa ma muto bongisaka te ata moi plante synthétique wa $5 ko kotia te mingi raison belise bata bitambala na mutu e koma kaka raison et bon on peut se racheter plante ngowa pour fungola ngo 6 mois après asukola même pas mutu maman pasteur papa comment ko bande libanda so mon peuple pour so ko tinanda alaka ambiance ya bien te alaka aération ya bien soleil dégagé de partout ko bana ba chambre à coucher tina salo solo mabe akomena ko préférer ça ba suivi beaucoup prolonger na buto alali na ye biloko pe okotia na mesa boye mai na se mafuta likolo mama passer bébé ko lamba te majorité na zolo ba vérité makamonga na mona parce que na za na milliers wana ayivaka mingi na milliers wana basi ba pasteur lamba kama la mapa soko biko lamba te ko tena ba centre formation ezali ba ko téléguer ba ko lakisa ba recette alolenge na lolenge papa lia kama malamu so akena mondimanda na ndaka mondimoko bonda lia kama malamu mendako na emoko papa kutalia ka te kutu pesa neka bona biloko abaka ka sa tondi otuna kati alia ka wapi parce que biko lamba te ausaka samba le modèle ikuti ya beko kinango aliaka ne pa mama moko so pokuna mama ne biko lamba akalinga kitoko asalaka mélange na soupe kitoko sauce kitoko bloqué yo zala ka mai osala ka bouillon okalinga katate o asezona kata biloko te ozala ka beko ocheka na mai yo oche na nzungu oche mai ba tomate biloko to mbala moko ata so sengeli ko kalinga kana yo te moi so ti bloqué zala kate moi ba recette moko surprise ezala kate moi moko su poseli mbala moi liboke et ça la rappelle moi bien yo kalinga kaka tombeson di premier 30 ya makasi tala fufu amne likola mesa na matembela mai ndo za spécialiste ko lamba te mama pasteur variaka ba biloko akolia papa lia kaka beso akere pa mundi moko boba yambie malamu ndia kolia mena ndia kuna moko aliaka te po lamba kama beti kana biso mama pasteur oso pona mo de protocole mo nde balamba ka biloko papa bo yo musanoni papa balaka ba protocole wana maman pasteur papa balaka ba protocole wana lambelaka papa sepelaka ali aloboko asepelaka pe ali aloboko oyo mama olambeli il y a des semi-balais même biloko mama musaba linga ko lia te il faut moko maman de okota na makusa olambela ye maman pasteur oza ko exagérer okoma sujet papa atala libanda okoma sujet yako bimisa mbaye libanda ozaka kawana makamno so matata kaka te mama pasteur opona moi des protocoles moko boyo ndoko pona po ba servir papa na église le ndo koma ko tia loi na église protocole o tia ko papa te yo ozana ba yo assure ozana bango assurance ke bako ko sala mbali mabete bango nde ka fa zala akuna ko tia papa et puis papa azamba batuna na bureau o côté de moi de wana bakenda ko espionner le quoi ben espion o bakenda ko espionner terre promise o nana tindaka bango Josué bakenda ko espionner terre promise o comment otina ba protocole papa za masolo na batukuna basala ba assemblée ko le vibe pourquoi ba yo comme solo ba memela yo zuwa ngo ya nini ma pasteur ozona assurance mobile na hotel libeza likambo ya confiance na confiance plutôt zana confiance na assurance ya mobile na yo mobile wana kanga misi pona basi mususu te amona kaka yo la plus belle de toutes plutôt amona kaka yo mobanga bangaka nini olenga lenga kanini opona mo de protocole wana ba memela ko basango papa le sola kina nani papa le yamba kinani je vous dis histoire franga na oti Bukavu j'ai vécu ça na couple moko pastoral papa on a ko pesa ba violence ya mwasi na yé moi je on a qui misa tolba une grande partie ba fille église zuwa le kola fizé parce que sur la jeune fille té azana ko bisa bandimiti na église maman pasteur zuwa le kola fizé ba jeune fille baza sur l'église wana te ba longa pona maman pasteur oyo maman pasteur wana ki soko mbala zongi na akoza téléphone ya mobile a tali ba appel nyoso ba appel entrant ba appel sortant soka monika komba mondimi moko ya yebi akozwa na oya yebi ta akozwa ba numéro nyoso sidiso ba komba basi abonbanga numéro moko akobanda ko finga je vous dis que kimisa même ba partenaire belo bazai ko sunga mosala nzambe katikati d'église wana mobala zolde la bi mama ne bite na sala nini mobala ay ko mona ngata una komaki na Bukavu mais maman na mwasi na ngasa 13 ne bite soki akoyokela yo
nazo banga yo katelo lingala do nazo vande kaka po papa comment na dégoût papa comment na kele basi babuti bana mibale binebite na salani na komi na suka moi si ça bandi ko si azo beta me ba jeune ici à l'église abinga na pasteur te abala nga bensi na pasteur te na ko sala umte bananga elingi awa pe faute grave mobile pe ordonna moi c'est pas comme pasteur abikuta ordonna kanga atuna ka vie na ngate atanga par sentiment na moko mama pasteur okomi sija ko kimisa bandimi na église okomi sija ya ko kimisa ba jeune minimum ba jeune a ko téléphone mobile bandi ko benga ko finga papa na yebisinga ke bazaka na partenaire moko makasi mama moko bazaka ko sa na ofida ata pena ko sunga bango makasi ana to ba maman na sakenda contenu ba comportement maman pasteur mais yango de cela ke bozala après nzambe etani ba o ba pesa kabino ba sunga kabino moi moko na zomi moi soutien moi papa so mondimi malamu asunga toujours papa ne tamuso bona moi pantalon to asumeli pa o pona pasteur na chemise to o pona papa na ngai moi sinyo so wana bazaka ba makango ya mobali maman pasteur bongo la bizaleli na yo bongo la façon na ko vivre na bandimi kat na église bongo la façon na ko lengela bobali na yo yeba ko jouer rôle na ya femme pembeni ya mobali na yo mama pasteur mama sabasekela bango noso ya chambre même na bandi ba ko vanda ba après kilt mama pasteur asala moi staff na moko boy mama oziki na moko boy o ba vanda ka ba otonga bandimi mosusu ma pasteur na église so mundimi alati faut atala kaka obona ko benga mundimi osomba ki o wapi o na église mutakola takito ko leka ngate nga ma pasteur fona takito fona boma ka penyali wanza ko leka bandimi nyonso nde balobaka bakinwa bomali wanza yene faut la takito so mundimi moka le bakito o ya zana ngote il faut bimisa ka mo amisi atala kaka il faut akobenga yo otuna osomba ki ngo wapi endenge ni o bongi ndebiso ba ma pasteur o bongi na binote ma pasteur atolo babonga pa mundimi ye kaka ne fola tabilamba kitoko ye kaka te ma pasteur zonga mutu ko ndenge balobaka na Kinshasa zonga mutu zokisa mobali na o soni mobali zo pesa mamu ki azwaka mais oza ko s'organiser te oza kaka bisenga ma pasteur no senga na ndaka bandimi papa bino kuta pesa ngate loka malonga te mikolo kutu dime ko tana malonga to bive ndenge nini ba pesa ngata mwanda mbelo mama bonzo msana nini Zebo bosela ka sula ko tika lombo ku fanzala ta so bo ku fanzala bize ino mabe ozo sunga papa na musana ete o chende zuwa liboso papa so na mondi bia mwasite il faut soit c'est ça na ndako ko koleme papa so baza koleme mbele ba ntanga ozo na bandako ko yebisanga kaka ndeno omeli boy ser wana na yona mona kabino clair te na ser wana le loko yebisanga bitumba mama pasteur yoko batia ko tavoke libala wana ozo ka éducation de sengelité ba pare na yo ba teka yo te mare na lo baka na ote boko boko se ba mare di so ba ma pasteur so comme si ba teka binote na passer na lingo zonga mutu ne ko critiquer te maende ko naende ko sunga yo parce que ngapa na za mwasi ya pasteur ye ba ko s'occuper na mobile no ndenge sengeli bongo sa chambre à coucher na malamu na za su ko zongela ngo papa za la laisse dans chambre à coucher papa comment okima chambre à coucher pour solo eleki ma pasteur ozo babandi génique na e o etizaka na chaque fin na mois menstruation asa ko coucher mon na se ambeto et puis na protocole que comme na se ambeto protocole zo comme zo bibisango et c'est la ba couche et changer couleur babandi génique no ma pasteur zo ko chango na se ambeto ala se ko tukolo bati ya mudinda nde alataka o ya tombola penza wana maman so bati ya magasin oza na douzaine avec 8 dollars oza douzaine 12 ya koto ya bien kola taka biloko balinga basi baseli na poto ba cheli yo na tombola yo wana mbangu soutien kutu koloba te soutien singese lemba comme Équateur mama pasteur zala propre omona bandibinde balataka te nde bamibongisaka te mais si on baza kokoya eza poza ka salite ngo akoma utali misu libala nata ba jeune fille par rapport à moi sinanga mais si yo moko za calé oza blender moi son chaka moi parfum na kitoko moi déodorant na ya stick ezanga kate moi déodorant na ya bombe ezanga kate moi rouge na yo moi crayon tie balbika kate fo potango ndenge ba chel ba potanga non ya kitoko ya muke kaka pour vika ko la présentable na misu abatu papa comment ko ka sol po abonata na nzela papa ça ma wasoni kotama ona nzela po ozano kaka batele de balobaka obi boka boka na okaka
soutien kolata elemba nango mabele kotelema bien te elongo kobongisa te elongo komona bagrèce esali couche ya bagrèce et pourtant l'église bana bazar o bébé ko sala moi esthétique ba ko ta so un visage o ko na kana mutu moko de l'église ndeni ba ko sima te elongo po ba bongisa po ba pesa ta conseil o za kana ko akake but ba ko ba otala o de loin yo ndoko ba ko pesa mibeko misiku ba ko mame ko pone meme ba sija matin o ba côté na église ma passer na comment ko komanda comment ko cha loi ah bibela ko bazaka balembele passer ni ngola ko ndima moi ça pone là aussi jamais matin na ebité mais histoire fois je vous dis comment bon moi je n'ai pas pona mon bal si je à côté moi si ne sais prière ici ba protocole sur ba côté ba bonate yende ba parler nyo sur liboso yende à compter ah t'es maman pasteur tu exagères ma sœur changer façon de vivre mais quand la moi si à Proverbe 31 oyo à partir du verset 10 tanga yango mobimba Proverbe 31 à partir du verset 10 à 30 bizaleli ya moi si tel le ngeni moi ça na bizaleli mala mobile na so kumisa ye abi non basi bazana bango mais yo olekiba mukodi mobile na ko yebiso ndengwana basi bazana bango kasi yo olekibango. Mais quand on a bizarre malamu oyo na Proverbe 31 à partir du verset 10 tina 31 la Bible dit que elle faisait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Son mari était considéré aux portes quand il sortait, quand il siégeait avec les gens du pays. Bombali a considéré une colonie. D'abord il m'a coûté au mankakaye impoli numéro 1 de yo. So bali ko finga papa pasteur ti libanda zo ganga. Yo pe mobali yo ba compter payer yo pe maman pasteur azanda talo ko malamu to ko bala ba ko copier ba mekola ko zata maman pasteur changer le nom na ko vivre maman pasteur mais ko la mo se bezeli o ya Proverbe 31 à partir du verset 10 à 31 mandona ka verset moko et ko sunga yo tika zuwa lokola fize maman pasteur tika ko pote batu ba intention ambe o bazana ngote yo mona kaka mobali no azalaka coureur de jupon ataka coureur de jupon partout kaka ye mobali o etele la confiance na ete so lo na confiance ya nani so mobali no ko bola kana mbetu moko o na confiance na so lo na confiance ya nani o denigra ka e kaka o to no tonga pasteur ba collaborateur o c'est la pasteur likita. Il y a de ces femmes-là, je vous dis, bande konangai, bazali. Alors que nous sommes complètement ma baie. Il y a mobile, oh ya mobile, oh honoraye, mobile, oh changer d'identité na ye, mobile a fait ses valeurs, mais c'est la mise sur un bateau. So bateau be madame piame, pour mobile on a bimisa yo. Mais le lot, yo comme gosser makita ma baie, na ba collaborateur na ye. Église est comme divisée, comme elle, comme quand pour na yo maman pasteur nous a diviser. On est que au sangisa yo comme numéro 1, il y a ko diviser bandibi 4 d'église. Père ko kimi sabato 4 d'église. Non maman pasteur. Na lingi matea oyo moi partage na le bilelo et révolutionnaire maman pasteur. Na lingi o mi Bible c'est celui qui aime bien châtie bien. Na lingi o mi on a za ko sunga yo pour na to boni ba dérapage le ki ming. Tous ba rapport ming. Pour la bizeli ba maman pasteur na lingi matea oyo ezongisa ona nzela yo bandai ko déraper libano comme ari déjà ko kende na ko glisser papa comme ka ko vanda na vanda kaka parce que on a divorcé ba ko sekangai pasteur a divorcé akomi ko vanda kaka malgré na kaka mais bolingo za ka susute bolingo c'est sila na papa on a assez baya yo mais azoka kaka soni po benga na opo mokile koloba mama zonga mutu ko ma pasteur zonga mutu zonga la bolingo na liboso laki na ona papa wanda Apocalypse 2:5 lobi na biso souviens-toi d'où tu es tombé répands-toi et pratique tes premiers amours ma pasteur souviens-toi d'où tu es tombé c'est-à-dire quoi tala berere na moko banda ko se corriger ozonga na nzela ozonga bolingo liboso ozaka na ngona mobali wana ozonga la façon na liboso propriété zaka na to bozaka ba fiancé et kenda na ngweza susute mama zonga la propriété zaka na ngota bozana ba chéri so que je bozana rendez-vous ko mi bongisa malamu ko ko sa monzele mais depuis au comment na ndaka passer depuis au bala au bitika na yo tu te laisses vieillir avant l'âge ou attends on a 35 à 30 botaka a 2 enfants mais comment le cas maman a 10 enfants maman a 70 ans mais on a 25 à 30 ans mais bitika na yo
parce que voilà nos pasteur à kendaka libanda te, pasteur ko penga te, pasteur ko sala ko bote. Qui t'a dit? La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pour l'esprit, mon bel la macasse, yon nous en a pour nous soulager, pour nous solidifier, pour nous chérir, pour nous s'occuper de nous, pour nous célébrer bien. Tous les jours, cette femme-là du proverbe 31, elle faisait du bien à son mari tous les jours de sa vie, maman pasteur. L'église a dit que ça pour nous, nous avons maman pasteur, nous avons matin, on a le but de l'eau, et sungayo, on changer. Le langue n'a qu'à vivre, au changer, le langue n'a qu'à se comporter vis-à-vis de mon bal, vis-à-vis de Bandimi, vis-à-vis de belle famille, vis-à-vis de voisinage, tu es un zambalo là, à Pambola Bino, Mouké, Nazak Nangoana. Je pense que ma terre est plus ça, nous sauter, mais on a l'ibino car. On ne sait pas Kolanda, n'amba Pambola Bino, on va critiquer n'amba Pambola, on peut pas faire Zambekaka à Pambola Bino, comme la souka, merci, mais une équipe technique dans mon bimba, et si Kabazoami, Wana Moni Alain qui a Kala Namoni, je reste mon quoi, Namondi, je sais quoi, pourquoi pas notre DG, la MB Sava de l'Internet, Tiffany Mokabisika Zoami, Zambalola, Azalanayo, ciao, à la prochaine. Azamwana motote akosangai abongwani pete po awangata Nzambe alo